Karine Mokonzi sapesi Magali Kongolo réponse. A posté photo ya Magali Kongolo na Facebook na ye. Wana eza réponse. Alors Magali Kongolo ebongi abandela émission. Alongola condition wana tia. Alongola elobeli oya loba ki ke azongani na Karine Mokonzi po atika koloba mabe ya fali. Soki nde alobi mabe ou bien alobaki mabe alinga kozongana na yete. Alors abongisa yango soki penza aza na posa. Un jour bakoma kosolola ndenge yemoko alobaki. Sœur nanga. Sope nzamba lingi. Karine pe akoma sœur nanga. Si moko nzamba oya. To bando sola bien. Mais pour l'instant to soli non, mais quand même réconciliation ya Fifi si Waston la beula. La beula de la presse congolaise. Na Karine Mokonzi la baronne Tokos. Oh, non ebisoti. Sur réconciliation ne roi liwa. Le bon démo pour la Karine Mokonzi wa biro c'est pelifé. Deux mots pour la Karine Mokonzi ça. Karine Mokonzi, félicitations pour la fiançaille là, la tigre noire, la carré kitoko kano. Et en plus de cela, homme acoustique nayo. En tout cas, tu as placé la barre très haute. Félicitations. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon naba jeune fille. Mpote bana mike naba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Magali Kongolo kanisa malamu soki yo ozongani na Karine Mokonzi pote atika koloba mabe ya fali. Donc, soka lobi bobe bani. Alors, ndenge Magali Kongola zawana. Soki lelo a komi pene ya fere, ba komi kosolola. Condition nini eko zalawana. Ako zonga naye pona nini. Azo kanisa sikoyo nini ndenge alobaki asali émission oya salaki ke ye na Karine Mokonzi azali ser naye. En tout cas, journaliste Bolokoko, Dorcas Bolokoko, otuna qui est bien, soki baza bandeko, tondengeni. Comprends? Et comme 1 million de vues, nous avons inspiré, on va passer bon moment maïle, c'est rattrapé à ba homme acoustique, n'est sœur nanga Karine Mokonzi mbesi. Ba ngoto bo. Oh nani? Sœur nanga Karine Mokonzi ko. Oh, oh bon na oh, te bandela na. Na Nabi nenge sœur nanga Karine Mokonzi. Azana ndeko na yo. Tande ko nanga te. Ah grande sœur non. Asa sœur te Mombali. Sœur na yo. Mais c'est la première fois. Baba ya nanga ba âge. Magali lobi Karine Mokonzi sœur na ye. Oh, baba ya nanga ba âge. Bon na camarade. Ana âge ni. Oh. Tu crois que mon nom dit mieux Karine Mokonzi sœur nanga. Je crois que ba chinois na bana mambo ba kamwe. Mais oui, faut ba kamwa. Magali Kongolo mutalobi. Na Karine Mokonzi. Mais ezali question ya bien. Alors Magali Kongolo. Karine Mokonzi boza bandeko po boza ba Congolais mais bouta na rando. Soki ozongi pa na ye en tout cas ba acte o ya condition wana. Soko lobaki yango par hasard yango wana changer langage. Parce que ebongi zonga sans condition ni koloba eloko. Soki posa na yo ezali ozala na Karine Mokonzi. Naza sir Karine Mokonzi akangeli yo maboko te pamba te a poste photo na yo. A umisi te a pesi réponse. Liboso a poste vidéo oyo bosali. Ya Congo Température. Ya journaliste chroniqueuse Dorcas Bolokoko. Simanango a poste pe photo na yo. Ezali réponse. Aza d'accord na makambo oyo yo lobi. Afungoli yo maboko na motema. Yango wana foko yebake.
ndenge ye afungoli lilio maboko akangeli yo te yango aposte pe na foto na yo. En tout cas bato Karine Mokonzi pe bayambi yo. Me kote mususu oyo wana oyo zoloba ata basekisi yo ata balobi vi na yo eza vi na yo me eyebani eloko baza kozwa o sikoyo eyebani niveau bazomonelo sikoyo eyebani soki kote kuna oza na nini yango yo moko yebike kote kuna oza na eloko te lokola oza susu na eloko te kote kuna to ozalaki deja na eloko te sikoyo pe susu otikali plus eloko te kote kuna ebongi longola condition na yo pote batu oyo balandaka Karine Mokonzi bazwa yo ata na ndambu ya consideration po sikoyo nga naza sir bavandi calme badoze me bazotala yo na misu oyo ya songe ya lisu to ya likolo ya lisu eloba bino moko lisu likolo ya lisu yango soko longoli condition wana ekoki kosunga yo bosolola kitoko ndenge yo lingi na Karine Mokonzi na ndimi teke Karine Mokonzi ndenge aposte biloko na bino mbala moko kaka tango emission esalami pe abakisi foto na yo na ndimi teke aza na posa ya kokangama na yo ennemi aza na posa ya kosabote yo. Alors Magali Kongolo ozali mwasi ya mayele oloba yo moko grâce ya rando ya koloba oyo loba pona Karine Mokonzi n'équipe nationale esombisa yo voiture misatu mibale esalaka taxi moko oza nango personnel pe o voyageaka donc oza mutamayele oyebi ndenge obanda ko bénéficier na sima ya Karine Mokonzi oyebi ndenge o bénéficier n'équipe nationale super talent oyo ya créa. Alors yepa yebike ndenge oyepa na ye okoki ko bénéficier yope oyebi ndenge ye wana okoki ko bénéficier tala site nao bando sala yango kala tala tina mokolo lelo ndenge zali na ndimite olingi ozala na position wana kokamwa peteke ndenge ozalaka simafali site nao emataka te kokanisa teke posalaka te non parce que YouTube ezali Karine Mokonzi yende mama YouTube lokola pe opupula ye osala rando sans haine en tout cas oza na chance mingi ozala na position ya kitoko na sima Karine ngai te mutu na yebi yango me geste oyo Karine asali po na yo elekisi 3 jours te atie eloko bosalaki pe atie foto na yo elakisi ke Karine Mokonzi ayambi yo mbangu bien sûr otie condition mais ayambi yo noki yango Magali Kongolo ebongi yo sikoyo obakisa na deuxième site okokende kosala émission to soki okosalango na site oyo ya yo moko en tout cas ebongi Magali Kongolo linga osala eloko moko ya kitoko pona intérêt ya yo moko pona intérêt ya site na yo pe pona intérêt ya motema na yo oyo ondimi oya na sima ya Karine Mokonzi pe obengi ye ser na yo ekosunga yo na ndenge olingi pe ekosunga bozala na relation ya kitoko na ya yo oyo lingi ma ser na yo Karine Mokonzi surtout o reconnaître azape susu yaya na yo yango wana ngape na yembaki Magali Kongolo petit nanga yo na ndenge ya mabete lokola o reconnaître yango ebongi zala na sima ya yaya na yo pe na ndenge moko ya malamu abandonne kote kuna ebonga ebeba na yaya na yo yo okozala kaka sima ya yaya na yo oyebi bien ozala monguna ozalaki kopupula ye me obénéficia po na ye soki pe oye kote na ye bosali kimia oko bénéficie kaka po na ye
eza hasard te, eza par hasard te, mais ezali nde ye aza mama YouTube. Azali icône ya YouTube pe icône na vie réelle, azali mystérieux, azali mystique. Na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.